RDC ezali parmi ba mboka oyo lepre bokono oyo ya maba ezali encore mingi ampleur nango ezali munene pona kolonga yango. OMS apesi directive de 2021 jusqu'à 2030 pona tokoka kokitisa bokono wana tokomana 0 cas de lèpre, 0 cas ya infirmité, donc kokoso disons la complication, 0 cas de discrimination pe la stigmatisation. Ndenge tozali awa toza kosala o bengi plan stratégique 2021-2025. Tokosala ba action, tokotia ba action moko pona en faveur ya ko dépister lisusu ko luka lisusu bokono wana na ba province o ezali na bokono wana mingi. Ba action ezali kama mingi na feuille de route tokotia. Une fois que to zui ba malade wana au départ pe avant to za malade wana to ko renforcer nano formation. Il y a ba gens à tous les niveaux, il y a un relais communautaire pour sensibiliser et orienter les malades. Une fois que tu as un malade, tu as un traitement, qui c'est au fait et pendant 6 mois ou 12 mois selon que malade tu as. Alors, quand tu as guéri, tu as diminuer l'ampleur et la passe wana l'amboka na biso. Wana ezali plan stratégique que vous allez élaborer. Kasi, quelle est la situation actuelle? Il y a lèpre na kati ya Congo démocratique. La donnée oyo tozana sikoyo présentement ils allaient donner à 2019. À 2019, la service nabiso va zui 3206 nouveaux cas de lèpre. Na 3000 wana. Mais quand on a chiffre na comparé na ba pays mususu, en tout cas tozali parmi ba pays oyo bokono wana ezali mingi. Tozosala makasi. Pour la suite totali to analyser sous ba chiffre wana ya 3208. Tout le monde la kati wana ke bana mike, c'est-à-dire moins de 15 ans bazali ebele, baza koleka 10% ya ba malade wana. Ce qui fait que bokonezana na communauté na nini. Donc il faut tout ça l'effort ya koluka ba foyer wana pour na ko dépister. Et puis, il y a un traitement. Les symptômes nango ezali nini? Les symptômes nango ezali très simplement. Pour la lèpre, par définition, ça va toucher le poso. Alors, dans le poso, ce qui est moni elembo tache ou bengi tache na le poto, tache moko ya pembe par rapport na peau normale. Et tache wana e bandaka mukepe ezokuma munene etie kuma munene na nini. Caractéristique munene na tache wana ezali nini? Sensibilité. Ezali susute. Ce qui mutamoni eloko ndengo wana akene na l'hôpital, batali, ce qui ezali lèpre ça est ici il y a ofele et puis à cause de la sous na bokono wana te la chine sous ezali ba bouton na longi na matoi on appelle sous faut que l'hôpital ba que mona soki ezali yango pa période d'incubation nango pas période pour na bokono wana ekoka kobima ezali mulai mingi eza ko varier ba mususu 3 ans ba mususu 5 ans voire même plus 7 ans 8 ans. Est-ce que na recherche ezako ça parce que bokono eza bokono moko ya kala makasi vaccin moko te ezali déjà mis en place to ezali ko chama na mikolo ezali ko ya pona ngo si vaccin ezali ko salema maintenant ne komi disponible na maboko na biso te ezali ba chercheur ba doko tiango mais nan ne komi vraiment disponible peut-être na bambula mi o ko ya ndeto ko zwa vaccin wana vaccin ko koma nene mais sikoyo nan positivité mais sikoyo loko ni akosala ezaka soki mutazali na tache ou be lembo na nzoto akene na hôpital eza lokola motif moko ya consultation lokola mutazala fièvre banini akei batali yango na monganga soki ezali yango bakopesa ikisi yakobi po soki to soigner batu nyoso chaîne ya transmission vous allez casser et puis malade wana ko kene moke pour na ko kosela avant kosoki ça tout à l'heure lobaki ya wake vous allez tous na bisiko te ba bomba ka bato ya maba na pembeni ezali sosote ça veut dire que ceux qui mutana ji kisi na ye akei c'est bon kasi bokonongo bolobi ezali ko se transmettre na voie respiratoire tango ya akei na ndako boboni te kazali danger pour na bato wasali ko fana na elongo te danger zali tango azali ko fanda avant que na hôpital pour tango afandi na bino wana azana tâche na ye bozomona ngo atokde mais une fois que bozuye na tâche na ye wana ke hôpital ba pesi déjà kisi 48 heures après ya komela kisi ya dose ya liboso wana microbe ezali susu presque pas ebomi ba microbe nyos donc inutile ko benga na ye na ndako bo fana na ye normalement au contraire nde ba encourager ye azwa ka kisi mikolo nyoso pona akokati kolunga bokono wana donc eza ko benga na ndeko pour soka za malade wana bo mema en hôpital ba pesi kisi esili ekosila nango le prosérie ezali susu te po ba kisi sezwama ba kisi makasi sezwama nango po liboso ezalaki comme kisi ezalaki pona ko casser chaîne de transmission il fallait ko tia bango pembeni en fait ya ko éviter mais sikoyo ezali suna tina te. Merci beaucoup directeur. Merci maman.